Bon, bandeko, lelo eza journée ya conseil, bon weekend comme kande ezalaka to changer moi elengi. Bon, papa wa mama na ye lisusu po tosolola mwa ndako mpona sola na bino makambo ezali to se voiler la face te nde balobaka na poto na lopoto mibali ya Facebook ngai naye kosola na bino franchement naye kosola na bino lokola toloba mama na papa calmement ngasi ngai ndo naza na ngai youtubeuse nazala na makambo badeste franchement naza na makambo badeste me komona makambo ezokoleka na Facebook ya ndeko na biso Sirène la sexy aza na makambo eza fombi na ngai mwana mwasi wana azali na makambo na Facebook na ye bapapa ya Facebook je pense que parce que nazoloba na nga na sagesse tozosolola nga na bino toza kosolola te kaka bato basololaka ezali nango na ndenge mabe te eza kaka na ndenge ya lisolo ya famille on est en famille tosolola nakolobela mpe bamama me nazo émission ezana ya bapapa ya Facebook d'abord bon bapapa ya Facebook nayebi te makambo mwana mwasi osirani la sexy aza koloba propos na bino po batindeli nga bapage na ye naza kotanga franchement namoni yango mpenza kitoko te nazoya juste une minute donc namoni yango kitoko te ndenge oyo bino bozali parce que boza kosenga ye bosala rapport nayebi te mais en fait bino boza ba homme marié à moins que je sache libala Facebook boza ba homme marié donc tozosola kwa bandeko na lobi tozosola na bino lokwa bandeko la famille calme po Sirène la sexy wana mami wata soki na wana aza no mabe azosala ja kibiloma na Facebook toboye te eza ja mabe oui na ndimi mais na ndimi na boyi na nga te mais koma bino ba homme marié bozozwa audace en tout cas bapapa boteninga te mpo nga naza mosusu botali nga naza youtube nasala bémission ya baconseil naye na nga na réseau soso mpona kofinga te naye na nga na réseau soso mpo ya kosala kindumba te naye na nga na réseau soso mpo ya koteya poembar me makambo oyo eza koleka na réseau sociaux ya cc ya kolakisaka mitakala oyo lelo biso réseau sociaux bapapa bamama baza kosambwa likolo ya kolakisa mitakala nde likambo tozolobela nde likambo biso toza koboya Sirène la sexy atondi na mitakala na bino boye eza te oyo botindeleka na inbox te na bino mibala ya Facebook boza kodrage ye nakelela nde bodragaka ye parce que bino nde bobandaka naza na makambo na ye nde bokomelaki bamessage donc nalukisi ntina ye kotrouve makambo
aza mabe na boyi te. Cyril assisté yango aza kosala kindumba na Facebook na boyi te. Mais yo papa oyo oza kose respecte, oza na mwasi no na ndako, moto asala kindumba te, ofombi so tobi totala mpenza nde eza réseaux sociaux. Moto na moto azozwela réseaux sociaux na ndenge na ye mpona kocontrôle mpenza Cyril assisté yango aza mabe to boyi te, la sexy Cyril nango. Mais pourquoi bino bapapa boke kokota na buzoba na ye kosibana na ye? Nayebi te awa ye ntango sikoyo soki apesi bino maladi, ntango mosusu mpe aza maladi nga na oyeba te, ntango mosusu mpe aza maladi nga na oyeba ndeni mpona kindumba bongo aza ndumba makasi, aosala kindumba makasi to ye asinyene kindumba na réseaux sociaux ya visa asini na ye. Mais sikoyo bino ba homme marié, bapapa responsable, boza mpe kobanga lisusu nzambe, boza na babasi na bana na bino na ndako, bozopesaka ye mbongo likolo ya kosibana. Bandeko tokomi wapi mokili ya nzambe? Nga na ye koteya mpo nga naza moto akoteya, naza na rendre na boyi te na Cyril assisté yango. Mais pour le moment nakoti nanu kote rendre na biso pembeni, natie nanu rendre na biso pembeni, naye nanu koteya bino, naye nanu koteya bino, tosolola moke bapapa. Nga nazala gentil na bapapa, naza mwasi moko na respectaka mibali, nafingaka mibali te, jamais nafinga ata mobali moko na vie nanga, nakanisa no, jamais. Parce que mama nanga na papa nanga balakisanga kofinga mobali te, même kofinga kutu mwasi nafinga te, parce que nakola bongo te, natongaka te, parce que namonaka kotonga d'abord eza ya balâche, so natongiseli nayebi biso makambo en face. Donc bref, makambo na lino eza lisolo. Natuna bino question ba Facebook, pourquoi bozolakisaka mitakala na bino na Facebook? Pourquoi boza komisimbaka banzoto na bino bomiyokaka ba plaisir na basi misusu? En plus eza kaka wana te, boza na frontière te, bino ata basi ya bato, ata ba femme mariée, bozoyeba kutu te ke mwasi femme mariée na Facebook azalaka. Bapapa Facebook émission mpenza eza ya bino, naosolola bino calmement tranquille, bozwango na ndenge ya mabe te. Bomoni nga naza très posé, naza très poli, parce que pour une maison moi déjà bayeba publier bamitakala ya bino, n'est-ce pas? Cyril assisté wana ye nde azali na mitaka ya bato sorte na sorte, bopeselaki yango mpona nini? Est ce que boza bamama na ndako te? Tosolola nanu, bamama ya basi na bino basatisfaisaka bino te? Basi na bino basatisfaisaka bino te, toloba boyokaka bien na bango te, to ndeni? Natuni bino bapapa, parce que bapapa oyo bakokota na émission eza nango problème te, bokorépondre na bino mpe na bacommentaire, nazo en vouloir bino te, nazo kosolola nde. Bino bamibali ya Facebook bosolola, tozosolola calmement, parce que nga na respecta bapapa makasi. Ata na bémission nanga so bomoi nazosala nazoteya, nazalaka trop sensible, nalingaka kosimba mwa mibali makasi te, mpo nalingaka bango na makasi. Baza ba être moko mibali, bazali ba ange. Les hommes sont des anges oyo nzambe aplace à côté na biso basi. Na biso basi des fois toza pa aveugle, tozomona ba ange wana te, toza kosoignisa mibali, toza komake mibali, tozozala impoli. Non non, mibali baza ba ange elu. Quand on dit ange, nzambe amoni so toza boya bino, atindi bino ange, asatisfaire bino basi, aye kocréele biso mibali. Po biso basi tozalaki na moto akosibana te, nzambe amoni toza isolé, nzambe alobi basi boza isolé, nasala ndenge nakréele bino bato basala bino plaisir. Basi fo bocomprena histoire, so babetela bino histoire mabe na expliquer histoire ndenge ezala. Basi bamonaki, nzambe amonaki ke basi baza mo basi bakoki mpoza kosibana,
basi baboyi kozala balesbienne bao na bango baboyi na bango baboyi kilele bakepa nzambe babi nzambe biso toza boposa osiba nya makasi tosiba nani yo ya nzambe jamais eleka na yo jolasira nketi eza koteya basi basali nani bamama basali nani bakonvoke nzambe papo eza mwa parenthèse mpona explike na basi nde na respectaka bino basi basali région na nzambe babi nzambe tata biso nde toza boye toa totuli mpe tokosala amu biso na biso basi te opekisa makasi oboya arbre interdit les fruits interdits nzambe abi na je t'ai créé la femme jamais coucher avec une femme nzambe abi les jours que vous allez manger les fruits interdits du jardin d'Éden bokoyebanga nzambe aboyaki lesbienne en tout cas bato basala pratique wana nazoloba na bino te nga na kopratique avec lesbienne franchement naza na ngai na mpona bango te nazoloba ndenge nature ezala ebandeli ya mokili naza kopesa bapapa importance na bango naza kopesa mibali place na bango ya bopapa mpo nga la sika nazosola na bapapa face à face lelo mibali ya Facebook naza koexplike na bamama position ya bino na société boya banani eh bien vous êtes des anges des hommes. Les hommes sont des anges, je suis désolée, les femmes sont beaux d'accord na nga te mais nazoloba makambo eza na nzela mibali baza baangelo basaint bapapa nakomisi mpe koleka te mpona basanti to mpona loba babétise te nazoba mpe babétise te nazokontrole bamonaki na bamama na bapapa maleli biso basi na nature to bakrei nzambe bakreaki la femme d'abord erreur esalama bato bakoma balivre oyo bakoma balivre nde basala l'homme te ezala la femme comprena te bino bozalaka mpe wana te nzambe asalaki la femme mposa kosiba na ezwi bamama makasi babi siko tosala ndenge tozona biso ya basi basi tosiba na esimba te oyo toyoka bien te bajoue bamiso tozwa kaka bajoue tocreye te totunaka mokili basala réunion bamama basala réunion babi lelo nzambe torande kosila te bamama bakonvoka die mokili na biso babi nzambe eza nini omo atike être ozanga tosi banana yo oza nzambe là-bas on ne touche pas oza nzambe là-bas on ne touche pas oza nzambe là-bas on ne touche pas sali ndeko yanga lane bamama balobi ntango nzambe akeli mokili akelaki nanu la femme nzambe akele no biso basi bato ya liboso nzambe akele mibali te mibali baye nsima moto akoma balivre akosa ye pa comprenant te bamama batuni nzambe okaye biso me tokosibana na nani toza na mposa kosibana tokosibana biso na biso basi te kilesbienne tosa te toboyi kilele tokotisa bajoue kuna na se erote sentiment joue eza lokwa ya moto te nzambe créele biso moto akosala biso plaisir toboyi kozala balesbienne nzambe alobi ke il faut pas toucher au fruit du jardin d'Éden bosiba na bino basi te donc nzambe aboyaki lesbienne nde nzambe aye kocréele biso bapapa nzambe aye kocréé mobali bapapa bokomprena te bamama bapapa baza baange bauta lola nde mibali ozomona bango wana yo mama banda lelo talaka mobali no obala aza ange nzambe alobi nakitiseli bino baange bamama mpo baange na nga basiba bino bapesa bino plaisir oyo bino bozoluka me borespecte baange wana baza mibali ainsi Dieu créa l'homme mwasi nde bakreaki liboso mobali aye koya nsima mobali bakreye mpo asiba nga mwasi asiba yo mwasi asiba bamama asiba bato nyonso donc torespectaka bapapa papa aza po apesa plaisir oyo moto aopesa yango te moningani mwasi aopesa te joue oyo bajoue baplastike ezanga ntina pata punda ya fwati kopesa te plaisir wana kaka mobali no nde aopesa
yango ba mama boye baka banda lelo la sirène alobi ba papa baza ba ange bauta na ciel mpona biso basi. Mibali ya Facebook tozalaki na bino lelo masolo ya makambo etali mitakala wana eza parenthèse na expliquer. Bino bokamati mitakala na bino bopesi sirène la sexy. La sexy sirène ana ba mitakala ba papa Facebook na ba inbox na botindeli ye mitakala o bozo kosiba na ba papa na tuni bino miba ya Facebook. Bwana basi na bandako te boyaki réseaux sociaux mpona kosiba na kana basi na ba caméra to réseaux sociaux eza to solola. Bonjour, salut, comment ça va bien to ba na ba information. Réseaux sociaux eza ya makambo ya mitakala te. Ba mama ndako o bobala ba satisfaire bino te. Basi oyo ozwa mo papa ozwi alias olatisi ozwi mbongo libala ofuti obotisi ye bana. Lelo boya mwasi wana okende osibana na sexy la sirène oyo ya Facebook ye sexy la sirène wana aza na makambo. Sexy la sirène wana bandeko na ngai aza fille wana na Facebook aza soki 20 000 francs na lobi aza soki na 50 000 francs ye mutu moko aza na clique ya bandoki. Bango basalaka Facebook na réseaux sociaux mpona kosibana na mibali ya bato baza na kindoki. Sexy sirène nalobi boye nga na kosala yo rando makasi te. Pekisa camarade na yo mama ndoki zoba oyo azoyelaka nga na butu to nga na lali alotisa nga bandoto azolakisa nga kindoki ndenge bosalaka kindoki pe mama ndoki zoba alobi aza fille ya réseaux sociaux. Bandeko fille ya réseaux sociaux yango aza wapi? Ya Facebook, ya YouTube, ya Instagram, ya TikTok, ya Twitter, ya ba réseaux sociaux eza million. Nzoka nde bandoki bazala na réseaux sociaux nga nayeba te. Nazwi biso mama ndoki zoba nga naza moto nasombelaka nzambe nakobenga bapaster basambela okotubela yo moko na réseaux sociaux kono okoleka moto ya nzambe kosimba wa bisika yo ozali ozoya komeka nga na butu so nalali rando eza ya monoko nafingi sirène la sexy wi po aza kosala kindumba aza kosala kindumba bafoto nekuta eza waye bafoto nde na olakisa bavideo nde na kolakisa aza ndumba kindumba na bino bozwi bosaniso na bondoki boboya kolala na mibali ya Facebook. Mibali ya Facebook basibie balengi sirène la sexy. Mibali ya Facebook basibie bosibani basibie komo kwa kaleso ezangi élastique olobaka yo nde la reine de Facebook oza mobali ya milliardaire oya mwasi ya musicien bamama makambo nazoloba na fonde te eza na Facebook na aza soki na 40 plus de 40 pages Facebook ba groupe kutu koloba te abiyendere na Facebook donc ye pane koleka te bamama nga bomoni nga sirène dona naza simple comme bonjour naye na YouTube naza moto asika na bandi na nga malembe kindumba oyo nde lelo navandeli naloba kindumba kosibana na Facebook bapapa Facebook boza ba homme marié bose respecte boye Facebook mpona kosibana na bato lokola basirène la sexy te boye Facebook mpona kosibana te bafille wana sirène la sexy aza na groupe ya bandoki bakota bonganga bazwaka bafoto mibali ya Facebook bazwaka bakoma mibali ya Facebook bakenda nango na kindoki mpo balala bango basimba bango bapesa bango mbongo natuni bino yo sirène la sexy depuis mibali ya Facebook bazolala basilisi yo oza sugu te okomi mwasi kute lese yo ya mwasi ososombi avion na mbongo ba Facebook bafuta po combien mibali mosusu basi bakota bakimi yo na tete osali bango rando lelo ozwi bamitaka ya bango bandosala mitaka yo bandolakisa yo te
nayebisi yo sila la sexy tika bapaster obe kopiblie mitaka ya bango komeka kutu te nga naza asira ndo nazo kokotela bapaster mpo yo sila la sexy omeka kopiblie te mami wata mwasi achoko oteli olumbasola produit bafoto no eza api lobaka mpo bafoto no eza ya telefone mosu na osalela batindeli nga bafoto no atela bandeko soki amelaka nde kisi ya kotela ye soki nde atiaka produit ye koyebisa bato na youtube ayeba opakola nini aza jaune lokwa lilala nga naza nanga naturel na joli te na nanga naturel chokola nanga na vai nanga atela po amonike pembe metiola nde kindumba mabele polele nga kutu naza na bomoni nalati sengle boye ye boye te aokitango donc azwa mabe oyo nga boye azwa apusi donc mabele nyonso ya libanda bafoto ni bokota te mobali nyonso so atali fasi donc amitelemisa mpo kindumba eza ya kindoki bafoto na ye moyen nalakisa te prochainement nakosala tout nata nde nakolakisa bavideo mosusu daya nasi nalakisi ye kuna baoyo bata bavideo nauti osala lelo bakomona ye aza ndumba ya buzoba ye kosaki ndumba kolinga mibali ya bato na Facebook abalusi mibali ya bato mitulu kwa mabele ezanga ntina abi mabele nikoya te mabele nena na melisa te aomelisela bana melisi yango nini mpo mabele nekwemba feti balinge te nga nazoloba te bapublication na ye bokokango te bandeko bapaster nazonga na opa na bino mpe toyebike boya basali ya nzambe toboyi te bapaster boya basali ya nzambe makasi boza kosambela mpona biso toya bapate boza koteya biso liloba nzambe ebandaki no ndeni natuna bino bapaster mpona kokilakisa mitakala na bino na la sirene la sexy mami wata ndoki mabele ne séduire bino ekoséduire bino ndeni boza ya bonzambe te bandeko toloba te bapaster ebele sira la sexy nde kokwesa eglize ya nzambe abi esisa 66 akopiblie bapaster na baeglize na bango parce que ayebi bakombo bapage na bango bapaster nazoya kosengela sira la sexy pardon yaya kopiblie bapaster te nga nalingaka bapapa mingi bapapa bazalaka gentil tala makambo tozomona tolembi mitakala ye sira la sexy mami watana alobi elenge ezanga lipasa nde bongo babengaka ye aza na motakalaka ya paster moko te ana mitakala ya bapaster ebele na babishop na badonk ye atondisani na mitakala ba inbox ndenge paster aza kosibana na miso ne na video nzombe na ngai ye moko alobi nazwaki ye ti natunaki na sololani abi naza nango chantage na osala bango eglize na osala yango chantage mpo bafaux paster balingi bakweyisa eglize sirene ndona naza kosenga aza mpe ndoi nanga mandoi limbisa bapaster wana sirene soki la sexy elenge ezanga lipasa metio la Facebook bandeko mwasi oyo amipesa ye nde reine donc aza ye moko baza monda bakisi donc bao basimbaka bakisi donc baza bato arendre bakisi donc nga naye kokota naye kosimba ye nde nakoma kolota chaque jour camarade ne na butu ayelanga na kindoki rendre komi bondoki bandeko bapaster sikoyo bino bovandi ka na reseau soso nde tovandi boye sila la section na olamuka na likolo ya nkoshe tomonika mitakala bapaster kutu mitakala te yabe ana bafoto te aya na bavideo opate ye moko azomisepelisa donc yatalaka foto na ye amisepelisa ti abwaki bopusana sekana donc okakese omoi oyo bomonaka na bapiblie omwa motu motakala oma te ye mpe ya papa paster azwi na bible adepose pembeni aexplikaki nga ntango na oexplikika makambo te ye alobaki
abi la sirène to na yo ndo okotela bango. Bapaster abi ere eza ere adoration te. Bapaster bomoni makambo bosolola kuna na sirène la sexy lelo ekomi na miso ya bato. Mpo nga na obeta makambo oyo ye moko alobi. Mpe makambo wana eza na inbox na ye. Eza na inbox na ye, eza ba publication na ye. Tokomi wapi? Botie biso wapi basali ya Nzambe? Église ya Nzambe lelo eza menacé. Soki sirène la sexy a publié ba eza ebele mitakala yango. Eza ya paster moko te mibale te misato te mine te mitano te 10 te plus. Yango sirène la sexy aza sirène na solo alors. Mpo nga na nga sirène doma. Na mipesa kombo na nga sirène mpona bajaja na nga. Na sirène na solo te ya kindoki te. Sirène la sexy yesu aza sirène na solo ya kindoki. Mibala ya Facebook nasalaki bino video mpo nayebisa bino botika kindumba na Facebook. Botika kolakisa nzoto na bino ya kimobali na Facebook. Botika kosenga basi balakisa bino mitakala na Facebook. Botika. Lelo naokotela bino te. Nazokota eske nakokoka bitumba oyo nani osalisanga na nga moko. Naza kobunda etumba mpo sirène la sexy apiblie mitakala na bino te. Aza nango donc aza nango sanduku ebele. Bokwei na piège na ye. Omoni mami wata basala clique na bandoki. Sirène la sexy bakotisi na kisi na kati. Yango bandeko ntango ozopiblie foto no na YouTube kutu baza te baza bata Facebook. Ntango na Facebook wana fo kosambelaka. Po bandoki baa na réseaux sociaux. Nga na olota bango. La sirène alali boye sirène la sexy atindenga bakamara na bandoki. Mpe ndoki yana abe aza na réseaux sociaux ya mwasi aolakisa mpe elongi nene nayebi réseaux sociaux nini aza te. Abi kaka nga naza ya réseaux sociaux me ba réseaux sociaux eza million eza ebele. Bomoni tokomi wapi lelo nga nasalela bino bémission mpona kosengaka sirène la sexy mama Nathalie Camera. Naza kosenga o pardon na bolingo ya Nzambe. Kopiblie biso bapaster te pardon. Okodétruire église ya Nzambe. Okokimisa bandindi na bango. Pardon mama. Bayaki bosibani. Ata basibaki yo. Me bana basi na bango. Bazongeli basi na bango osala bango rendre poigne. Yo yebi teke baba marie. Basali mabe sirène la sexy toboyi te. Me bakoki kala na éternellement te. Baboyi na bango yo. Sikoyo comme yo baboya kote wana ni reine de Saba. Jézabel na tuni yo te. Sirène la sexy yo. Oyo yo ozosala chante. Oyebi kende na oloba kabi na bango bokasager. Bovanda ka na YouTube omwa mitakala ndenge kobima. Sombela ba paster. Bofuta koyeba pa paster. Mpo nga navanda kaya boye. Nasengela bino pardon. Parce que la sexy a publié no te bofuti nga koyeba pa paster. Bomoni badadi babengaka bino badadi par respect. Bato église bataka dadi mitakala. Esopi basali ya Nzambe makasi. Omoki bobimi fo. Bobimi fo. Bobimi ba faux paster ya makasi. Bo en vouloir nga te nazokotela nde bino. Po mitakala na bino déjà eza kuna pasi ya la sexy. Ye kuta bia longola na Facebook. Abombango ya ekoma privé. Bosaka na bandumba. Ndumba lekelo maele. Donc baba osaki ndumba basalisi na bonduki. Bandumba. So monde ba pembe. Nazala ba photo ate na tula ba photo. Ba o ba olanda ba video so amoni ndaza. Pembe mechola kuta kota za noir. Ba ndele on so ba tisi. So ka chaka produit nini? Ateli. Donc ba Facebook ko mona ta libele nete po pembe mo eza wana. Al séduire. Al saki ndumba. Na opekisi ndeni ana ba page ndo afungule ba page ana plus de 40 pages. Na lakisi bino ba abonné ne ati. Omoni page mo 20 000 mosusu 2 000 mosusu 3 000 comme na ata ba 100 000. Bomoni bino mo makana zo ba na ko ba blabla te.
nazoteya bino a makambo ya libala, nazoteya bamama bozala malamu na libala mpo mibali na bino bakende libanda te. Soki yo mama oza korespecte papa te, papa ye wana okende ozwa bato loka basirela sexy ana boyi naye kobala motu mobimba ye mosani kindumba bulawa yo abimi na bamusicien mwasi ya bastar aza na mutakala ti ya musicien nzambe arekolte mutakala ana mutakala so ya star musicien papa musicien yo donc ye aza paster aza mibali ya Facebook aza mutakala bango na bamusicien mpe nabeta na lisala bamusicien mpona osisa papa musicien yo moto oza star ya mboka bandeko nzambe na ngai sirala seso ekoboma bato mama yango kindoki donc kisi ya mibali nde bato bakendaka na kindoki na bango bakomisa re mobali otali boye te fo kaka kweya alingi bakende osibana aza pamba te bandeko sirala sexy wana mpenza oyo kamami wata ndoki aza na mutakala ya musicien bamusicien bolimbisanga par respect na bino kokoloba matuka fi oyo azoluka bes to alingi nini non nazoloba makambo eza na nzela makambo eza bapapa sirela sexy aya mwasi ya musicien ye moko nde alobi na moki bapublication na ye aosala star wana chantage abi oyo nyonso naobeta moyena alakisa eza te nga mpe naozion kaka na bapage na ye moyena apesa bino mpe bakompo te mpo donc kuna bokende osase nde ya kosasa alobi aza ya motaka ya musicien yango sikoyo nani boimagine abi musicien yango azwa batrohe musicien yango aorete mboka na biso na international musicien yango aza icône de l'Afrique donc ye asibana na sirela sexy donc sirela sexy moko aza mwasi ya bastar kindumba nde ka na Facebook akomi ntina bastar yango yo mpe star ya miziki nzambe motakala nalobela bapazisien babe nga motu moko na osenga pardon bato congolais sirela sexy pardon mama kopibie musicien wana te bamusicien bazorepresente biso mboka bamusicien baza bato basalaka biso ame na biso eserelase yoka miziki kopibie mutakala na ye te okosambisela biso icône d'Afrique eza mpe réputation ya mabe mpo ya continent na biso ya afrika alobi ye kuta azaka star ya congo te akoma ti ya afriki asibana na ye nzambe sirela sesi wana ngai abetenga te nazwa na page ni bapage Facebook ni so bokoti kuna bavideo ya oyo nazobeta eza video ni ye moko atiaki ngai nazolobela te alobi ke star wana azalaki ofukamela ye likolo ya kosibana botala kindoki les envoyés du diable ye moko tabibengi 666 abi star yango asombi avion donc ye aomata avion sikoyo star yango baboyani azongi mwasi ye mosali komaya mibala bato donc ye abi star akoboye te mpo ye programme de fois mata avion to soit akobie mitaka ya star wana donc nde makambo eza boye akaneli bamusicien akaneli star musicien papa musicien akani bapaster asibana bango baza mwasi na bango na mibala ya Facebook tiko bapapa ngai na yo osengela bino pardon ntango okenda osibana kuna nazalaki te motu lokola sirela sesi aza motu moko akoza ata azali maladi te akoza ata motu moko aza ata na maladi mwasi ya boye ati mwasi ya bamisien kutu alobi ke nazolobaka makambo nayoki na video na ye alobi ke ye ndenge aza wana kutu star yango asa ye nini abike star yango apesa ye cd ya original ye moko star yango asina na signature na ye apesa ye sirela sexy mpo bomona keleuti pane en plus bakanga foto
abiso botie foin aopibie foto kutu ya normal bakanga bango mibale na ndako ya star donc yakende ati kosibana na ndako star so mwasi na bazali na voyage so ndeni akotiki serial aseti ntina ndako ni na chambre na ye basibani na ndako eza ya Facebook abwe te mwana mwasi oyo ndoki abwe donc ye aza nde mwasi ya bastar amimona ye nde mwasi nzombe abima na ecole d'Afrique abiki ecole d'Afrique akoboye boye te mpo aza serial ya sesi metiola metisi atela akomi lokwa lilala mpona kindumba donc bamama mpona nasukisa namoni alakisa bino kaka video oyo bino moko bomona ndenge aza kosolola aza koloba makambo ya musicien wana ndenge aza kosala musicien na chantage boyoka ngo na video na monoko na bino na matoi na bino ndenge ye moko aza koloba mpo bozomonaka ndenge aza koexplike bino du blabla ondenge aza kokosele makambo donc to natia video wana comme ça bino moko bolanda boyoka bozela akota amana bozela naluka po tosilisa franchement nalakisa bino ndenge ye moko asali video ne azolobela ndenge ye moko asali video na ye azolobela star wana mpo bomonake makambo azoloba ya ndenge eza lokuta te bomona nalakisa bino ye bino moko bomona ye bomona mpo bomona bino moko makambo eza na mokili oyo bandoki baza bavoya diable osela mpo bozokatika na loluka bes te tolobela star mwasi ya star ya mboka alala na star ya mboka apesi ye lupemba bapete etikala ye donc ye abi ye nde star mwasi ya star ya star abi mwasi ya star aza star bande otoluka sikoyo bavideo ni mpona aza sikoyo ana nakoti sikoyo na nini ne tokende koluka bavideo ni bino moko botala mo ndenge aza koloba totya video video na ye yango oyo bozela natya po bino moko bomone po bino moko bomonake naza kokosa te bon je pense que na omona yango eza facile te tellement kaza ba video million de vidéos en tout cas franchement je sais pas boza totala peut-être omona wa yango oyo je pense ok namoni yango enfin nalancele bino po bomonaki makambo nazoloba eza ya lokuta te yeyo totala eza fe totya na arbre bon bomoni na présente na bino motu tozoloba bana boyoka video ne yeyo sorcière moto azosala kindumba botala seka nde ozoyeyo omoni video yango bomoni nde azoloba kindumba eza makasi awa bomoni yeyo video ya bamama bino moko boyoka boyoka ye ndenge aza koloba bomoni te video ne yango bomoni bon lokwa bomoni natya siko video ndenge azoloba
Vela. Vela. Bon. Boza po bomona ke makambo nazoloba nazoloba lokuta te. Boza po video ave na kindoki aza moto ya ndoki mpenza. Jezabel Sirene. Boza alatya volume. Boza. Vela. Bolande. Bolande. Bolanda. Sera nango yeyo. Boyoka. Tala kindumba. Mawa. Amona normal. Sera nango yeyo. Wa Facebook. Wow. Mawa kindumba mabe. Okindoki te. Nzambe. Oh. Nzambe. Mawa okindumba bo. Bondoki. Tala siti basta ba musicien. Tipo za ndoki Jezabel 666 attends. Mondoki bandoki bapumbana butu Sirene bomoni.
Plat craqué, star à fou, famille na makondo, na vandi, to nga vandi na kiti. Mawa. Ba tindi na tindi to vandi kana mona kaboto. Pou, abi ko ni mabele nini. Nini. La série de la foka. Bunga na moko na Facebook na za mtabadozi. Tous la kana na za muto actualité. Kundi na za bwe. Na bi loko so na bwa ki amo actualité kutu actualité Congo te. Boyoka. Actualité mondiale pour l'international. Kindumba bo. L'international la série star de la foka milai. Mawa. So beki testa na oui. Auzana soni la série na kwati makambo ebima. Oluba oui. Mafuka mepoza la série. Na sala kala Butala. Kindoki. Na otala siko to beta ni solo lo na da ima pona sola ko tuta te ko tema kama na Facebook na explique bio na yo kana ko na ba message moko bo dimininga Mawa. na otala ba message wo za nani wana nini sitaka mtena kilingo bana no ndeni sitaka na za mwati bla 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 kusema kulinga baya ba sitaka fuka mabeta aje we ba jeli ba de ma classe Mawa. aje teke ya fuka maoli kolomoko ikomsu likolo sitaka betela nga mabolongo tena ko yo tina ko tanga komolo ko ndieza ko mana oluka best ngana ndeza zabu ko ni na ofana video ma video na ngeba no internet bozomona panga na zoloba usala naye wangane na musika fasi biza pasi ubala kokate sala na mutwe ezelo ko to komi na mondi musika era to mubali ka domonika bosta also al odono oni trophée so trophée o ikona d'Afrique bamera ba mongana kindana nzambe na mama fond kama bila sirena fuka na cheno kikona na d'Afrique bembe biloko na foto viva na lobivi eza biloko so eyela ya biso kindoki ala sire na solo nzambe amipesa kongo mpona sango mpe ya solo star alela abi nazwa basi la sire na kienda yo mpe ana fuka nzambe na ngai boyoka bino star afukami apo yo star mondo ozana so bato bakotinga kotyaka na message na mpe mpo wana koloba kokolo nazwa actualité po kalami te nga na haute actualité internationale icône de la musique africaine afukamelanga la sinai po bosakana na bastare ye aza icône de la musique africaine alobi potuka kongo apamba te baprogramme ntina afrique boyoka international états-unis bawapi aza ayemba akututu mpe na bina bando boîte anglais ayemba bazima na za CD na yemo apesa nga signé na fo lakisa bino CD na signature mais ero oyo nga so ematanga ya pe na omata oyo bate kende na sa bolanda video ya star nzambe bolanda star amakasi mpona vanda epe banieli na omona bato bamikisa to aba star na internet aba star bapesa babi ero nga mpona mwasi to baka mwasi na nzambe Obo Facebook photo mi loba ba identité kieki bolanda signature star na sele na eza na ndako na nga na parti na bimission kabe na oba ekona tie yeyo pe na ta photo ni to kanga biso mbale na ndako ni akanga photo na ndako star na photo star so tali ka photo to abiso mi bale je vous jure kindumba comme c'est une star kotaka be to za ta ba to bi bato masala pe tosala kitoko pardon bapise nzambe mama elelo la sirene kosala tosala daya depuis la menena ala modele wana bamusicien babasi nzambe nanga ozala gentil kosala bosala moto okati mwasi akomi musike okanisima na sa kita na motu pamba star musicien yo nzambe mpasa makambo osala ezala te mpe ezala te me mobe so moto aokanisa na omwaka papa star kama yo papa star ye mpo oyokani yo kofuka tata
Oza sirène ndoti Jézabel. Pour star, la légende à moi, c'est parce que tu as l'histoire d'Afrique. Star icône. Il y a Afrique vraiment quoi fou. Quand il a un genou. Et à tu sais, la matin, oui, tu m'as souvent dit, il y a un casse. Ah non, pas non, so ayo kamo. Mawa. Ayo ba ni na studio, ayo na moderniser bonanga. Donc quand on a Africami, d'habitude que nous télé mon coup comme on était dans un salle. Donc il y a mon ami Nios. Eh, nada, peut-être mon mère va venir pas na kiki bazali. Donc, nalongoli po ekati. Boyoki bino moko makambo nyonso nalobeli bino awa. Je pense que j'ai vu éclaircissement. Ya ye moko sirène la sexy yango bokomi tuna ntango mosusu me nde nini aza lokwa ayibo aba ndeko to ndeni na ndeko ne te nayebi ye mpe te namona ye mpe te asuzi to bakaza lokwa lipasa tokokana comme par hasard amoni bafoto na nga eza akamwaki me ndeni fi akokani nga boye nde azwaki contact na nga nde yango toyo oyebana na ye po tokokani vraiment aza suzi na nga mais je n'ai rien à voir avec elle nayebi ete namona ye mpe te na vi na nga tokutani kaka na réseau sociaux bilongo na biso eza nde moko donc ye aza soki ndumba soki alingaka bastar bino mo boyoki nga naza na nga mama simple na oteya na nga na youtube malema na chaîne na nga ya sirène donc bandeko bosabone na bino mpo na nga naza na nga calme mpona pesa bino baactualité makambo ndenge ezoleka nazoki kozwela bino baactualité ti kuna na Facebook nayelaka bino yango a na YouTube mpo makambo eza donc nasuki na nga awa tokoyeba ndenge nini sirène la session na kosuka na mibali na Facebook na bamibali na passe na bamibali na bamusicien wana kaka na mapisodi mosusu ezoya masolo mosusu ekoya donc pour le moment nasuki awa nzambe apambola biso ezalaki bongo ya bino nga la sirène Donna. Je vous aime bien et je vous dis au revoir et à la prochaine. Ciao. Bye bye.